Général Kasson. Monsieur le général, Yebi Sangai, invitation de Bimaki na média ou ta 4 jours. Yo salaki. Wapi. C'est ça. Yebi Sangai et Tambolito, sali ba réunion. Pression populaire. Peuple à lobby, yena présent élu. Pression diplomatique. Bon, on a la bokebi. Bolandanga na bo. Pression diplomatique. Ba pays voisin. Boki na Rwanda kuna ba ebite Kagame akufata kufate. Balobi mais soki Fayulu na batone ba bengani moto biso tshotshona na bokonzi. Biso suka biso na este kozala te. Biso tokokufa po na ekolo te. Biso toko sekwisa ekolo oyo ekufi. Baboko. Toko sekwisa yango ndenge nini? Toko sekwisa yango na nzela ya application article 64 la Constitution. Toko libérer Congo. Le président Fayulu akokonza. Botikani ye aganga. Tango ye akolemba alali na se anzete. Tango kolala na se anzete. Kaka bato baliaka imbwa baye baleye. Boyanya bokebi. Bato mosusu bali bangembo. Tango ngembo akufi. Babengisi bandeke. Babi ndeko na bina akufi. Baye batele wabite. Onde kona bisote. Bwebi so ngembo? Azana ba poil. Babi o azana ba. Président élu tango ayoki na invitation ba ko sabinoté. Ba invitation eza lokuta te. Motako sa moninga te. Parce que tango to moni ba invitation na président Fayulu la bengi ngai. Maître Nico Maengele boya réunion. Na ye réunion na sali réunion na président Fayulu bon mona kinga ya na osala ba va et vient même lobby na bimaki awa to sali réunion na président Fayulu a lobby je suis commandant du peuple balukaka makambwe Maître Nico réunion ali molaite invitation etindami bayaki nango awa kasi baki ko tindango na ndako ya Théodore Ngoyi et puis ba komi na stylo que toki kotika yango epa ya Ngoyi po epa ya mwana mboka Martin Fayulu tomonaki moto te na faden house bato bazangaka mbote na Général Kasson Kazali, mbote na Monsieur Kabila na Kingakati, puisque basala ki réunion, balobi il faut bakanga mwana mboka Martin Fayulu, bakanisa ki mwana mboka Martin Fayulu qui pèse 62% ya population azali lokola bato bakanga na bandako na bango et puis baki babwaki na makala. Bambisi nyonso baane balé kasi bala na kombo moko te. Mais bango nyonso bala kana balé. Bamboto Bali, Balen Bali, Dauphin Bali, alors Bangoubou Bali. Il y a un monique, tant balobi mon mboka Martin Fayulu président élu, Tokolobaka président élu, et Swabino, ti bokozong c'est le Moïbi. Président élu, tango ayoki na invitation, bako sabinoté, invitation est à l'okuta. Motako sa moninga te. Parce que tango to moni ba invitation na président Fayulu la bengi ngai. Maître Nico Maengele boya réunion. Na ye réunion na sali réunion na président Fayulu bon mona kinga ya na osala ba va et vient. Même lobby na bimaki awa. To sali réunion na président Fayulu la lobby je suis commandant du peuple. Balukaka makambwe. Maître Nico réunion ali molaite, invitation etindami. Bayaki nango awa kasi baki ko tindango na ndako ya Théodore Ngoyi et puis ba komi na stylo que toki ko tika yango epa ya Ngoyi po epa ya mwana mboka Martin Fayulu tomonaki moto te na faden house bato bazangaka président Fayulu lobby na ko affronter bango ba ko sans vote ya peuple lokola ba tumoli na proposer bango mamonyoso ya kimia ba yo kité bango ba lobby que il faut ko kanga président élu
président Eli pour moto kanga il faut kanga non peuple ya boete au kangi na ino peuple ya mboye to kanga président Eli to sali réunion président Fayulu alobi Niko Mayengele ali maréchal ya résistance na kiti na changu eza ya koinda na kiti na bimaki libana na biso na bito ke no ko mata pression to sala be mission to yebisa notre peuple abima ebele poto ko accompagner président Fayulu te basambi saka président république élité oyo bobo to li vote il faut que zonk c'est un impérium afandi na kimia e bonga soka sali mbeba là bolandele comme président élu est-ce que la posi donc elle a quitté que okenda ko accompagner président élu devant un OPJ. Et elle a quitté accompagner président élu qui n'a parlé de la nation. Voilà ningai. Tango la pulusu. Ba yoki message wana. Babi eh tokanisa ki to bengisa ki na parquet nzoka ko kenda parler de la nation. Yoka biloko. Si boki bosolo? Nde basali réunion à service. Basangani. Bayebisi monsieur Kasongo loba ba document ne sont authentiques te. Loba na bengisa ki Théodongo epona ebisa ya fanda na kimia, ebisa Fayulu pa afanda na kimia, mota ko simba bango te. Nde ngai na bengi général Kasongo. Nebisi obi monsieur le général yebisa ngai ba invitation ne bimaki na média uta 4 jours yo salaki wapi C'est ça. Mwana mayele. Yebisa ngai etamboli to sali ba réunion. Pression populaire. Peuple alobi yena président élu. Pression diplomatique. Bola nanga na bokebi. Bola nanga na bo. Pression diplomatique. Ba pays voisin. Boki na Rwanda kuna ba ebite Kagame akufata kufate. Balobi mais soki Fayulu na bato na ye babengani moto biso tshotshona na bokonzi. Biso suka biso na este kozala Bokolanda oh non botikelo kwana peuple akotika likambo yo ya boete lokola Ola musibiso toyokana balobi qui cherche Fayulu trouve le peuple qui trouve le peuple affronte la colère populaire Boyengana bokebi na répété yango qui cherche Fayulu trouve le peuple qui trouve le peuple affronte la colère populaire. Loko la peuple déjà télémi. Il faut attambola. Et à boité. Et si on a monté télémi na tongo là qui au télémi au tambolité au trali sur place. Loko la peuple a télémi. Bola nangana bokebi. Il faut maintenant ko tambola. Et ali instruction à président Fayulu. Toko tambola a kopesa bino calendrier d'action au sala meeting populaire monene akoyebi sabino toko tambola toko kenda na parler moko na Kinshasa parler de justice te parce qu'on a li parler d'injustice ce qu'on a li parler ce qu'on a qui parler de justice mais les Kabila bakanga eza boete Osolo mayele Motako Sabino te ancien chef d'État a un certificat d'impunité T. Ce qui est un crime contre l'humanité, un crime de guerre. En tant qu'il y a une loi sur la protection portant statut d'ancien chef d'État. Parmi la matière, il y a infraction, il y a génocide, crime contre l'humanité. Ndenge ba bomo ba toabundu dia Congo. Ndenge ba bomo ba Rossi Mukendi. Ndenge ba bomo ba Thérèse Kapangala. Ndenge ba bomo ba Frank Ngike, ba Matungulu. Ndenge ba bomo biso na Changu, tant pour être da 600 campagne. Ba bomo bosana, ba Julien Paluku. Ndenge ba bomo biso 425 fausses communes à Maluku. Ba benyango les crimes contre l'humanité. Na matière wana il n'y a pas d'immunité. Immunité à la kate. Il n'y a pas de barrière. Ce qui va fundio, à ton chef d'État, il faut pas s'ambisayo. À ton ancien, il faut pas s'ambisayo. Pour le Congo, moto soit comme juriste. Et là, quand il faut pékisa, il faut s'ambisa Kabila na matière on a tanga ezalité. Au beti le monde a pékisa.
Ce gars là il parlait de justice, il faut pas kangani Chadar. Chadar a lobby au Simba Albert Yuma, nous allons paralyser la République. Est-ce que Basimba est? Non. Il a fallu babengae pour paralyser la République nani na bombe. Wali na manduki, wali na basoda et ko sale mandenge. Nini? Poza pe na pepete. Chadar a uti koloba. Ce qui il parlait de justice. Chadar a lobby tango basigna ki accord. Kaka ngai Chadar nde na la ki témoin. Les seuls bakobengi ça a été la ki témoin ya ni. Ya nini? Bon ibi vote ya peuple. Yo ali témoin. Bon on landa ngai bakanisi ke Fayulu Ali appartient à sa famille. Fayulu appartient à la République. Président Fayulu ne s'appartient plus. Bon infiltré, bateau ba infiltré qui est, babimi balobi bozo babalongoli bilamba na miso ya bato, mokili moyemba moni bolumbu na bango, toko simba bango te, bakokufa na liwa na bango moko. Waninga na bokebi. Moto akoloba bozoba correspondre na bozoba. Waninga na bokebi. Biso to ali likolo. Tozo rêver to gérer république. Ba gérer kamboka na mafinga. Yango moni 37 ya mafinga, 37 ya échec. Bako koka? Parce que ba mesana ki na mafinga. Balingi bakotisa mafinga na lamuka. Okomona bango bakotambola partout na kombo ya maître Nico. Ngana lobi, OK. Lokola moto e moko ami pesi mosala à s'engager comme agent de publicité et de propagande de maître Nico. Ako sala mosala ngo kitoko. Ako lekana bisika nyoso itando ike maître Nico. Kasi na kebisiye. Na suka ya sanza kosenga nga mosolo. Oh na sala ki o campagne. Oh na sala ki o publicité. Oh na tanga ki kombo na yo. Oya lingi mosolo. Ah kosela nga publicité. Agent de publicité et de propagande de maître Nico. À kotambola partout. Mais le col alingi mosolo, alingi lo chocho, alingi lo pipi. Nasuka ya mbwa asenga nga mosolo. Nazali na yango pe. Bakenda Nico senga katumbi. Boyenga bokebi. Yango wana lelo ndenge toyeboye bato balala kiawa, bobeta na maboko pona bino moko. Oyo ezali échantillon ya bato balala ki ya wana Faden House. Oyo bali les volontaires de la République. Oyo balobaki toko wapo na ekolo. Mais toko wapo na Fayulu comme individu. Toko wapo na ekolo po ekolo nde chaki Fayulu mokonzi ya ekolo. Bobangisi bango bazongisi mate etuluku ya bato bali libanda etuluku ya bato bali na kaluka bakoya etuluku ya bato bali na chango na FC Général Kasongo ko beta lisasi te encadrer bango bakoma tina Faden po yazali wana po na pe ko kengela peur yo bengisaki mwana mboka Fayulu to sambisa ye biso tolobi biso nde toko sambisa bino bongo. Est-ce que basambisa la peuple? La sambisa bande. Biso nde toko sambisa bango. Yango toyebisi monsieur Chilombo. Lokola na stratégie bona nanga bien, c'est une information que je vous donne. Lokola na stratégie na bango. Balobaki il faut bakanga mwana mboka Fayulu. Il faut bakanga Nico Maengele. Il faut bakanga Prince Penge. Il faut bakanga Adrien Malenga. Na Mama Chantal. Mwana mwasi. Bino mibali. Boko sala réunion. Bokanga mwana mwasi. Webi pourquoi balobi bakanga biso? Webi pourquoi? Webi pourquoi? Oyo ezali match d'entraînement. Balingi bakanga puisque bakoka pe okanga te po schéma na bango yali défini. Na li prophète politique ya temps présent. Schéma na bango yali défini balobi le 15 septembre awa tant ba okende na parlement ya Moyibi. Parlement oyo ba noma bato. Balingi ba changer constitution.
parce que na corps na bango il faut monsieur Kabila azonga na bokonzi na 2023 Moto a protéger s'il vous plaît au canapé peuple so kazali informé peuple à côté l'élément c'est un peuple conscient c'est un peuple informé ndé a revendiquer mboka na ye bolanda ngai na bokebi na tamboli pour na koyebisa peuple wana na okenda pe na ba parlement debout nyonso pour libérer mboka cette année ou jamais Oui. balobi boye Fayulu tokanisa ki asili bolanda na bokebi boko comprendre l'agitation à bateau boko comprendre le qui est le fou du roi bolanda bokebi oui Fayulu tokanisa ki était asili même na bomba raté hein même na kati ya lamuka bato babwa hiko ya mbaye na aéroport président Elia utina mikili ya bapaya est-ce que maladie ya laki to ali ba africain tangwa yeyi okoya nini api azili mokolo na bango nyonso bakoya président Elia de kota soki santé na Eli malamu oumela ki ata na ndako boko landa bomba Mabe. Sakona. Ate appel. batinda ki bato na terrain batindi bato bayamba ete balobi na mikili ya bapaya boyamba ete bazui bato bafingaka na poto bafingi totelemi na prince Epenge tolobi boyamba peuple boyamba président élu tango bato bayeyi plus de 2 millions babi tokanisa ki asila nzoka asila koto olobaki nga moto nasala oye na aéroport te ceque onani asali bokolanda bokolanda les loups sont dans la bergerie. Merci. Les loups sont dans la bergerie. Très béni. 2 millions, 3 millions. Un discours ni na lobby, il faut toi assiéger parlement, to komisango dortoir. Et ça to okenda kolala. Mokile yoki. Likama. Ambassadeur ba yeya. Union européenne a yeya. Monisco a yeya. Ambassadeur africain ba yeya. Cardinal Mbongo akuta inaye. Nani SSC protestant amonié. Ba musulman ba monié lobby. Oh likama te. Likama. Sakola. Est-ce que si boyoki makambo yo? Te. Betamo. Balobi président Fayulu lobby Niko Maengele. Kenda na parlement o babengi palais du peuple. Toko banda kolala kuna. Nabi toko na biso. Boyalinga na bokebi. On travaille sur ça. Bino bozongi na terrain bozela ngonga toko beta mbela. Boyebisa bato lokola ba tout molaki. Oui. Lokola ba proposer ba onyo so ba yo kité. Siko peuple yemoko abotoli bitumba yango. C'est ça. Tokolala na palais du peuple ali ndako ya peuple nde bulu yeki ko bange koti ba sali réunion na bango balobi lokola toni to changer constitution il a fallu to intimider Fayulu to bangi sa ya lo balisu te to kanganie pour Kabila lobi faut voter na parlement bon di mango nde okaki tango président Fayulu a yebisi tango yambi monsieur Théodore Ngoy président Fayulu a lobby nazo veiller na respect à constitution et là qu'ici président a osala voter na peuple tango lobby moto ko violer constitution faut ko destituer ceux qui ont parlé mot destituer te peuple a ko destituer yo ya bote Article 64. tango bango ba yiba ki vote ya peuple ba destituer ki peuple te est-ce que bako bangisa biso est-ce que mboko ekomi ya Kabila na Chilombo tango papa Etienne Tshisekedi alobaki bokangela ngai ye boya na ngai ye aligote Kabila tangaki ye Oui, oui. tango monsieur Chilombo alobaki ke Kabila longa te Kabila ali pate église catholique alobi yango c'est papa Etienne moto alongaki lelo église catholique alobi est-ce que église est changé tango alobi papa Etienne alongi bolobi eza malamu
Tant l'église lobinde ali président fait le moto longi ote. O li sumute. Li sumu. O li babete. Li babe. O li kamate. Li kama. Beaucoup comprendre que au stade actuel biso génération na biso ndeto libérer Congo. Pour la président fait là-bas qui année de la libération, libération ko salema. Atana ba faute na bango moko. Non mon te moto a chebi na ngambo na ye. Otobi à la raté. Otobi à la raté. Comprendre que comprendre que l'invitation est là qui auto Bi, c'est ça. donc bien continue en gambo na bango moko. Esprit d'erreur. Esprit d'erreur. Baloka sango parquet lobi atinda kite. Loka sango sili na parquet atinda mosusu. Baloka se sili atinda mosusu tondima Et François consommé. Na Bible balobi ce qui est écrit est écrit. Merci. Le collabo komaki ke Fayulu bo bengisi comme individu, peuple alobi akobimisa comme président élu. Toko kenda na bango tina suka. Obi tala makambo basali ndeko. Peuple toyo kana bochala mutu na binoke biso ndenge to ali awa et ali représentation. Pour Aïsaï na lopango mokonzi bato so libanda ba yiko kota te. Boyo kayango malamu. Biso ndenge to ali awa 62% à peuple. Oyo commis déjà 92%. Pour après 2 ans bato so ba accorda qui bénéfice de doute. Total a peut-être ali ndeko na biso. Nzoko ande ali moto ya Kagame. Ali boyete. Atinda bato bakanga niko mayengeli. Sika oyo bo kangeloko oyo. Biso to kokufa pona ekolo te. Bato ya bakufi 10 millions. Biso toko sekwisa ekolo ekufi. Amen. 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 Mama mololo. Na bandela. Biso toko kufa pona ekolo te. Biso toko sekwisa ekolo oyo ekufi. Amen. Baboko. Toko sekwisa yango ndenge nini? Toko sekwisa yango na nzela ya application article 64 la Constitution. Toko libérer Congo. Le président Fayulu akokonza mboka oyo. Et bongo soki ya tie état de droit. Pour état de droit réalité o ezali état de mboa. Bo aninga na bokebi. O ezali état de mboa, ezali état de droit te. Yango komona soki moto aleimbwa. Surtout soki aleimbwa oyo tobengaka mbwa ya liboma ye pa komi. Bomoni liboma na bango te uti. Bakomi kosangisa. Na niao na imbwa basali sauce na aden na bango makila ya kanda ya niao na mbwa yango komona mbwa kogangaka wa kasa kolobeloko nyonso wana makelele ya imbwa akoganga mbwa ko pale mais plus akoganga plus bato bako occuper te ye moko komona ake kolala na se ya nze. Est-ce que na kosi? Est-ce que na kosi? Botikani ye aganga. Tango ye akolemba alali na se ya nze te. Tango kolala na se ya nze te kaka bato baliaka imbwa baye baleye. Boyanya bokebi. Bato mosusu bali bangembo. Tango ngembo akufi babengisi bandeke babi ndeko na bina kufi ba tele wabite on ndeko na biso te bwe biso ngembo azala ba poil babi o azana ba azanyama babengisi groupe ya banyama mosusu babi ya ko otala ndeko na kufi ba tele wabi te biso azana na mapapu boye na basala yango boyo kaka ngembo akufaka saba kunda moto akipe azali moto nyonso abwakisi
Azanga ndeko. Est-ce que vous comprenez l'ICC? Vous comprenez l'ICC? Totangi kombo ya moto? Badage wana ba. Yango no monaki. Tango afini bato ya kamele, bato ya kamele ba poussier. Aliena Ruberwa, afini Ruberwa, ba poussier. Akiele ina IDPS, ba poussier. Aye ina lamuka pe asumbi na nganda. Boye. Alinge mbote? Alinge mbote? Est-ce que ngemo na cimetière? Tanga ko wa moto occupé? Yoka mukeba. Yangana balobi botika e qu'il meurt de sa propre mort. Wanga bokebi? Oui. Tango bako distraire bino. Bazui mon solo, ya peuple anine mon solo ya ba occupant. Stratégie na Kinshasa ba kofingana. Ta ba député ba kofingana. Est-ce que vous votez ba député pour kofingana? Député abundaka na loi. Abundaka na proposition ya loi. Kolakisa maele na parlement. Pour résoudre une question sociale. Bako swana bako bunda. Distraction publique et massive. Président faut lobi mettre niko kolanda distraction en até. Tala est sont occupés. Tala minembo ekwei. Tala buni ekwei. Masisi. Bako kolanda les questions de la République. Boye. Alors ndebiso to zongi to lobi. Il faut to libérer école on a président Fayulu alima se quitter. Pour kimezonga na est. Il faut me conduire école à la moto au peuple à chaque nebonga. C'est ça. Et Zali joue à thé. Les lieux ali tour ya président Fayulu. 10 ans après la tour ya Nico Maïndi. Ali boete. Ali boete. Ngai bo pesi ngai vote na ngai. Papa, tokotiki la ngweke na Rwanda. Et bitumba to kombunda c'est pour les générations présentes et futures. C'est ça. Et ali bitumba ya Fayulu té. Ya on peuple ali mobilisé. Kasongona manduki na basoda abangi te. Abangi. Babeta yi masasi a na ambassade ya Rwanda. Oui oui. Babangi obeta masasi te. Abi bato bakoti na Gombe. Est-ce que yoka marche na Gombe? Ba comité na ambassade ya Rwanda. C'est ça. Batumbi pe ba pneu. Babeti pe ba gaz. Babi oyo loko mosusu. C'est ça. Bakozonga sima. Lokola toko bunda bakozonga sima faut biso to sukuma bango. To sukuma bango texte recul. Oui papa. Bango basali reculada biso to sali remontada.